Bonjour, bienvenue na chaîne nangai. Oboye mingate, comme on a mis suki milai. Na yeli bino video ndeni na sokola suki nangai po batuni dans botuni ba question mingi. Bino nyonso bozo sela, momo na ndeni na sokola suki nangai. Na yeli bino potala. Mais avant de banda, chaque et bande la vidéo, non comme vous savez, un conseil, oyo sali sabino na process oyo. Donc, na vidéo mususu oyo utoleka, na pesa bino deux conseils. Conseil liboso ezalaki, linga sukina, ya mibale ezalaki yebaki sukina ekolaka. Siko conseil misatu. Conseil misatu eza yeba kozala doux. Yeba kozala tendre, erosala sukina. Yeba ke sukina yo eza fragile. Donc eza truc afro. Bato bakanisa eza makasi, mais eza la fragile. Donc na ba suki nyonso, suki afro eleki fragile. Ki ozo kangango to ozo fongola suki. Donc il faut osala malembe. Donc kosala na vuya te dans ozala kasa te na suki. Donc zala kasa na bi, mais ozala kasa te na suki. Na éviter de na lobada. Et moi ezala bien. Obendo tala quand suki ni komi wa. Komi milai. Eh. Quand conseil ça. Donc pona suki na yo ekola, suki na ezala protéger et katana facilement, il faut hydrater. Hydrater l'axine. Hydrater l'axi otiaka mai to ba produit o esalaka ke suki ezala mouillé. Donc ezala hydrate. Ezala donc ezala na n'évitez de dans l'eau bang ouais. Ba mo eza ko hydrater dans l'axa. Na oto la bino ma o pona l'axa bino. Il faut le cosa la banat. Pour so temai suki ekotate. Hein? C'est ma pompe. Papa. On va prendre au fini boé. Pour ma ekota. C'est mon zui mafuta. Mafuta. Opako. Wana eza hydratation. Siko pona nini, il faut tia mafuta. So tie maya pamba, maya koma vapeur. Donc so tia na suki. Mambo on est bimi na. Pour moto, maya mata toujours likolo. Donc on est bimi, suki na ezongi sec. Siko pompe mai, o tie mafuta. Mafuta siko esala ke ekanga mai wana. Donc esala couche pour moi eko bima no kite. Hydratation, il faut le ressentir donc au moins une fois par jour. Donc, ce qui est la sec, il est très sec, vraiment sec. Donc, au moins une fois par jour, il faut au salon. Au moins une fois par jour. Donc, ce que vous avez pressé, on a temps, on va se quitter. Donc, une fois, attends avant qu'il nous salon. Ok, classe, partout, presque au Kende, aux unis, au pompe, au parcours, mafuta no kyo bibi. Musus pasa la, basali na tango bongo, na buto avant pour la, au pompe, au kangi kitambala na, au pour la. Bonne année, à la prochaine. Bye bye. Bon, moni nazo kabla suki na ba partie, na kabla na 4 parties. Mais tango suki na ila kimikuse nazo kabla na 8 parties. Dans ce que dans ce qui mikuse luko kabula na ba partie bele sima na fundi kisuki na tie clip na se po efunga mater na ochamai pona nini ko fundi kasuki roso kola suki e sala ki suki na ekota te po suki na biso ya freza la suki zui mai ekotaka donc ekoma mikuse yango il faut ofundi kasuki. Awa na polisi suki na mai. Après wana na tie shampoing. Po shampoing ndendo esokola basalite. Yonde ndo longola ka basalite. Na komisi misapi lokola pen na okotsa na kata suki na olonga basuki nyonso. Oyo deje elongwa na posa mutu me etikala ekangama na suki na ngai. Si on a passé suki après shampoing na passé
na bakisi bain de crème. Bain de crème donc luka kotia yango ebele mpo yango nde ndo elembisaka suki, yango nde ndo esalaka suki na biso eza elemba. Après kotia bain de crème kopase te, fundika suki mpo bain de crème ifo ezala 10 minutes na suki na nazwi parti ya sika naosala ndenge moko nde nasala ya parti wana ya liboso. Napolisi suki natie shampoing naonika posa mutu wana ekoma propre na pase na bakisi bain de crème. Donc mutu mobimba na osala ndenge moko. Donc déjà na tia ya shampoing na pasaki yango na obakisa bain de crème bomona ke na osalela mulangi mosusu wana bain de crème ya marque ya Tresemme oyo naza osalela wana eza obima lisusu bien te yango na changeaki marque. Awa naolakisa ndenge nakomisi misapi na lokola pene donc naokotisa misapi naobimisa basuki oyo nyonso oyo ekangamanga na suki deja elongwama etikala naoka kokangama na suki. Awa naozela 10 minutes po bain de crème esala na suki. Sima na pase naopase donc bain de crème oyo natiaki wana esali 10 minutes sima naopase yango. Après wana natie elamba na mutu okosalela ata t-shirt na ya kala kolinga osalela esui te mpo esui eleka tellement makasi ekataka biso suki. Merci nde bolandi ngai wana tokutani na video ya sika. Bye bye.